Merci beaucoup Serge Akwilou. Merci beaucoup pour ça. Là c'était animation de Fally Ipupa Handicap dans la merveille les Kings. Ah, nulle part ailleurs que c'est ici sur Canal King TV. C'était pour le plaisir de tous qui fêtent la fête. Et aujourd'hui, qui fait la fête aujourd'hui, qui est en train de célébrer vos jours de naissance, vos fêtes de mariage, c'était pour vous tous, c'était pour vous tous. Donc, merci. Vous tous aussi qui êtes en train de me suivre depuis les réseaux sociaux. Je vous aime énormément. Je vous fais des coucous partout où vous êtes. Coucou, 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 coucou à vous tous. Nous allons recevoir notre invité. S'il vous plaît, ne nous a pas appelé. On n'est pas permis. Faites-nous des messages. Faites-nous des messages, s'il vous plaît. Serge Akwilou, nous recevons d'abord l'invité, quelques minutes, et puis on va mettre encore les images là pour parler un peu. Il est là aussi, il est de Kinshasa, il va parler avec nous aussi sur le phénomène Bombé là. C'est un frère en Christ. Oui, comment est-ce que le frère en Christ, rarement la passe, Bombé yé na mpepe, et même les sous bateau, kena bango les sous donc équipé les sous témoin si mobali, Bombé na Bombé. Bonjour frère Trésor. Bonjour maman. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Un mot gentil à tous nos téléspectateurs fidèles. Vraiment, que Dieu vous bénisse tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Oui. Je suis le frère Trésor Balanga et à chanter aussi, de m'inviter ici. Donc, merci beaucoup. On est à boulot dans le oh là là. On est ça dans le Yeso maman. Yeso maman, frère Trésor. Il y a un bel son elo mom qui est bana nzambe bayoka yo et belé pe ba reconnaître que nzembo wana yemta yemba kya. OK. Ouais. Fanda Yesu Fanda nangwende nayo esika ya nzambe nanga mususu azalite akotikala kozala te Yesu fanda nayo opesanga mbongo teo opesanga chapote polote poyo zala nzambe mokonzi fanda nayo fanda Yesu fanda nangwende nayo utana yeba ngwende nayo ezanga manda en réalité zanga ay Yesu fanda nayo opesanga mbongo teo opesanga chapote polote pona bengo nzambe mokonzi fanda nayo fanda Yesu mokonzi fanda nayo nangwende umela Yesu inspiration yo moko yanga moko bino bolo arabe obi nzamba pesanga grâce moko depuis bo mwana na bando koma nzembo depuis âge à 7 ans ngasi koyo grâce na nzamba pesanga mote kwani ka bino bozaka na grâce nzamba pesa nokaka. Bon, oyebi nzamba kabola mutu na grâce na eta to benginga mais oyo salo tam senga nga eza passe oyemba wana bino eza baye kolisa bino temen nzamba pesa nokaka. Tu n'as jamais passé quelque part ba apprendre yo nzembo? Bon, en fait likabo mtabota manango mais koyekola il faut oleka na sima ya mutu po oyekola eza biloko mibale na botama na dona ngo nzamba pesanga mais pour na améliorer musala il faut na luka na sala ba recherche pour na yebeke no awesenga bo voilà la recherche na yo depuis 7 ans. Bah, tu nous diras que oyemba na ba ikodim oyemba na ba kilo wana kuna posera sous question la tepo bo yaka kaka wana to bandeli wana donc bo bana na ba ikodim tazokola na sikozo la ksa ok non oyo vo ebima bo koto fo sala. Ouais, vraiment koyemba na ngai bandino na ndako na biso na botami na famille moko biso tout osambela et na botami na kuti mbala moko vent ya losambo na ndako maman aboti nga yembaka tellement kasi mais aza penza grâce te ya kota studio mais bajara maman bazala soko nikela abandi yemba wa yoki somo oui soko torche ndako abandi yemba wa yoki somo ko yemba na posa e banana wana mais pona ko mo ba étude je viens de l'INA ah oui si na sali ba recherche na formation na kuna nzamba sala pe grâce na bima na maboko ya papa moko ya limonema na place za peut si ba belé donc grâce na formant sous spirituellement côté musique et sous maka
Le docteur Plandi Binanou, il est en train de nous suivre. Excellent week-end à vous, chef Nangaï, boss Nangaï, Mukolombo, Plandi Binanou. Excellent week-end à toi et à tout le monde là où vous êtes en train de me suivre. Merci d'être branché. Oui, frère Trésor. Lelo Oyo, Batu Bayebi, Bakatra Yo. Ozo église Nanouni, tout le banon de Kambo église. Ouais, frère Trésor Balangaza, assemblée dans l'église du Dieu vivant, Jésus-Christ, Dieu de Néma. Père spirituel, les prophètes pour toutes les nations, Néma Sikate, Jacques Nabanza, tout le monde le connaît très bien. C'est là-bas que j'ai commencé depuis que Bota Mati Lelo. Na yebi na église Moussouti. Na changeate. Na Botami Wana, na Koli Wana. Et na Boka ya fête Néma Sikate jusqu'à aujourd'hui. Juste tu es là, au compte répété au Longwa. Ah, même pas. On a kutata sogi na lali. Diable ayo mengana sana bite diable ayo zonga na si. On a peut-être cité no e makasité pour so c'est kendit. Non, qui pas itobi que papa na ngapesa na éducation malam. Père spirituel na ngani masikatende. Waneza oloba, mais yeba ki oza caméra, ba image etikala. Etikala et puis je rentre tout dans la non ya sous na bi ah maman ti lo na longo ete na zaka wana. Ce n'est pas possible. Si le lo longo te ozaka wana. Évolution ya studio et je vais évoluer ndengene. Très bien par la grâce du Seigneur et qui est vraiment bien. Tu as déjà préparé single ou bien album Mobimba? Album Mobimba, ça déjà dans studio, ils ont 12 titres, ils ont 4. Album Mobimba 12 titres. Ouais, mais moi déjà tu bimi si single moko auto yemba ki na ndeko Michel Bakenda. Oui. Auto ça la promotion de part et d'autre. Voilà. 12 titres nango phare ezani. Titre phare et album eza sacrifice. Sacrifice. Ouais. Sacrifice qui veut dire au niveau sacrifier. Oui, quand on va te belé, mes frères, pourquoi on peut se c'est sacrifice, c'est que on a un projet. Ouais, sacrifice, c'est ça. Au moins, si on a la Bible, et ça, en hébreu, il y a moko yesu, nzambi na nu yemoko. Azwa likinda yesu, quand on a moko, atindi mokili, pour aya somba biso, ça veut dire asupa makila, pour ngana yo le loto benga mabana nzambi. Et nga na pa ndake mutu. Natana habité na don on nzamba pesanga na album on a sala revenu on a rokioza lobby ou soit lobby okuna ce qui est à la 100 francs ce qui est à la 50 francs na limina sacrifier yango pona sunga bana biso bana babalabala amen bana biso bazana ba orphelinat amen donc voilà on peut penser en combo sacrifice yami balé sanye yami baleza o bimaki oyo seko na ngwande na yo te oui wana to Serge Akula a préparé to landa seko na la bête a gagné déjà. Donc Serge Akoulo prépare les bisos sous ce qu'on a ngwende Tolanda papa Trésor na le frère Michel Bakenda. Il a mis ça tout de suite. Il a mis ça de Zali Zalana Yesu. Zalana Yesu. C'est une chanson na otako komango il y a je crois 4 mois passés. Oki ozanga no nyonso. Oui. Ami ba ko benga na yo. Ba camarade ba ko tika yo. Mais soko zaka Yesu. Yeba ko zana assurance à vie. C'est une belle chanson. Studio na wayemba ngona papa Mike Flor. Oui. Par ba featuring na ba te belé. Les attelles me belé. À part papa Michel, papa Fiston Bouyazali, maman Deborah Lokalo Azali, sœur Dena Mwana. Quoi ça biso te que ba changer, ba obtenir ce proposer ça. Non, ça tellement ba tout le monde mettait ma malamu. Ndé tout le monde a bonne télévision, ba ça pe ka bongo. Bo bandi pe na bango déjà ilongo projet ya banzembo na bango nyonso. Oui, prévani na bimisi na Michel Bakenda. Peut-être il y a qui disposé. Bazalaka dispo parce qu'ils aiment ça l'ensemble. Au bangité album alboso directement 12 titres. Tout soit ça il y a 3 à tester nano totalement ndenge mpepé kende. Est-ce qu'au bangité okemba mo 12? Oyebi mutuna mtazana vision na ya en fait. Et mutuna mtaka na assurance na ye. Parce que vision na ngande ya ngwana. Na impena na banana na 12, olina banana na 2 3 4 ngate. Fona banda malamoko na 12. O banda malamoko na 12 po kende ko kimela na bato sel na bon featuring. Ah. Obi ming balobara on so yebina muto abimande yo pour oza succès et tout. Preuve ne ce que ezalaki ke noise la bongo belenzembo na tina bimisi déjà na frère Michel Bakene belese betami kala. Ils ont bêta man. Oui, mais ko beta dans le sens où bato bakanisi la kango en fait. Ozomona. Or le kambo etali succès uko kimela na sima ya mutu abima déjà po yo obima etala ranzambe. Muta simbi succès na mseza Yesu. Nzambe ndo décider que non nzembo sali oyo yebima lelo ebimi lelo. Inspiration no ezala na nzambe. Oui.
Yesu ndali kondi ya nyonso ya Ora ni vie. lo moto sali la pona. Ai nasalelaka komba nzambe. Kaya ngwana. Et puis papa Te wana zeloko bo ezalo kwa biso baso be mascarade na bino. ouais obige Ki mara na sima. papa na nga molimo aza na ana nzamba makasi. Nzambe malamu avec le frère Trésor et puis papa Michel Bakenda featuring en goût hein. Nzamba kumisana. Et yo nzamba kumisa. Azwa lokumu. Kembo nyonso za ye. Est-ce qu'on a kangi place bon parti moko? La kangi parti moko. Hein? Pourquoi le bito bina na lipeka musu moko et puis to sangisa mususu? Oui, obi dans signon se bandaka quelque part. Jamais ba bandamba la moko dans ce bini ka sangisi tous les deux makolo pouté. Et puis ba dans ce to bini les a Yesu. Dans ce lipeka na yebi uta déjà place moko boye. On ni debino bobenga bobi ba musicien mokili. Moko déjà yemba. Parce que bi ke bango yosini bazana ba yiba biloko nzamba sala. Ba yiba ka te po bango pe nzamba kela bango. Po bango nena kela bango pe nzamba kela bango. Boy te ke nzamba kela bango mais nyonso to sala za nzamba. Nzamba akela bango akela pe biso bato sala la nzamba. En fait bango ba bina bino pe boko bina na bino za programme te. Nandimite ke danso ozaya oyo zolo ba wana. Yango wana kaka eloka lipeka wana yango wana. Eza créé par nga mon frère Tazon inspiration ya Yesu. Ah ozwa kisiko mobité so na keno na formule na bango ba otimbela. Nazo yango nulle part. Andima ko fois. Nzambe nda inspirant nga to binela ye. C'est une vérité. On a oyolo. Eza bosolo. Pourquoi le choix de frère Michel Bakenda? Oui, c'est par rapport à style aussi. Aza moins fort côté wana. Ya kubina kuyemba ba style ya kubina wana danse tout. Ya nzamba linaki kenote manaye nzembo. Résultat na autant aux autres talents oui moko. Oui, et puis ça a été vraiment très bien. Tu sens que c'est positif. Vraiment très bien. Qu'est-ce que tu peux dire à notre frère Michel Bakenda? Vraiment, avant Michel Bakenda, nzamba pa moyo na featuring auto salaki. Nzembo na biso penzo to yembela nzamba qu'il est très bien. Neka bongo. Nzamba oyo abenga kiyo atinda kiyo yemba nanga a récompenser. Le featuring que vous faites là avec des amis, et ça moyennant quelque chose, y a imposé yo. Toyo o sekani to solula. Non tikalanga o sekani. OK. Et ça raillé bango de ba imposer que non avant de venir chez toi il faut cacher à autant ou soit bino moko bat bobit non nous sommes enfants de Dieu ngamoko na préparer le autant. Koloba ke non a imposé non. Imposition c'est vraiment trop dire. Et ça ce qu'on appelle transport. Et puis ngamoko je dois penser à la personne. Que nous avons salam malgré ça salam nzambe mais aza quand même moto. Na on a kanga qui on a parfois 2 heures 3 heures. Akoka ko zala pe quelque part. A gagner pe eloko moko boy. Mais nga na bengi aya ko sunga nga poto yemba nzembo. Faut na raisonner. Mais ko loba ke non imposition non c'est faux. La imposition yo moko ndo. Netimo avec frère Michel Bakina, ils a vraiment imposition. Ils a que l'orgue non to raisonner. Ne quoi yo sam sala nzambe nanga na yeto c'est la ram tout moko. Alors to remis s'impose. Voilà. Ils a que l'orgue non a raisonner attendre quoi yé ko sala nzambe. Voilà carburant yango tchina mutuka na yo c'est fini akina. Il dérange à rater. Non, même dérange yo bamsubalo bakeno. Msala nzambongo komi to banda kufuta to banda sala boy. Non, eza ko futa. Ça dérange pas. Eza ko futa te. Ino to loba awa na bi eza msala oyo na koloba biso nso tolela ka awa. Ah, tu es franc. Oui. Wana pena na la vérité. Tu es vraiment franc, c'est bien. Eza te ke no azana bureau msusu o esala ke no après ko yo yembe nzembo na studio akene na bureau te eza te. Ka awa nda sombela lipa ka awa nde afutela kandaku soka futela. Donc faut na raisonner qu'il ne kota mazoya andeko 50 francs yango yo o futata carburant o somba taboué et sunga yo. C'est un peu ça. Non pas la franchise pour la vérité oyo. Belé ba koka koloba ngoti bela lobaka ke non ayende mutaloba ki on a salé volonté na. Non. Mais toi moi tu es franc de nous dire que non yo moko consciemment il faut faire ça pour l'autre. Musala ofele la mokili za la raté et simba rapete. Yegola ko futaka.
Yerola Roupé sa rapport, Moussala na yo, ebonga, izala bien. s'aimer. Patine Tsumbu, excellent week-end à vous, Patine Nangaï. Bon week-end à toute la famille en Tsumbu de la part de Patine Tsumbu. Bienvenue Tsumbu depuis Belgique. Excellent week-end à vous, messieurs. Bienvenue depuis Belgique. Rita Konde, Maman Brianna, na Emeraude. Binonion surtout Pekara depuis Belgique. Excellent week-end à vous. Tonton Raymond Motema et Rita Konde depuis Belgique. Et à toi également qui est en train de nous suivre depuis Soudaf. Excellent week-end à vous. Papa Trésor, on a phénomène bombé. Aussi, oui, na yango na landi on tina ba réseaux sociaux ba kangela ngo batu ba kangina ba usine zo créer yango et tout. Yo regarde ndeni. Bon, dès que maman était dans les réseaux sociaux et les canaux d'information, bino quand des boss on se poto yeba. Oui. Et voilà, dès to landa qui a monté to bi ah comme inde ya boye. Mikolele kaka to yeba ke zala ki ba binga wani ba zododo ba. Oh mso so ki supu na tolo. Le comme ceux qui bombent dans le comme bombé et le ronyoko banane pour nanano bateau basala kanane parce que ba meli peut-être ba meli ba kendara ko sate ba meli ba mona basali ba on peut le rôle ba raté ba meli qu'est-ce que je peux dire d'abord na bateau yo ça là Serge Révolution on peut voir les images et puis nous ici nous sommes en train de débattre sur ça. Ouais encore le babo les conseils pour na ba usine nyanso ça la ka ba biloko na vraiment batika. Na des conseillers bango batika parce que ça ba manœuvre ya diable déjà le roi Satan a côté landé bango pour ba ça la bloka bongo pour ba ya baby ça ba na njambe voilà et pour na mais on sous plus loin ba ba jour à souka ba sambisa mama kasi parce que c'est toute une nation ba baby et ça on image mon atala qui a na réseaux sociaux yango peku tozo tala ngo tozo lana jeune moko ya je crois 14 ans Amélie et à Komina Balabala Azola la yakote lema tu peux imaginer et yebisanga mukula suka yo moto sali loka bongo nzambo asambi sonde vraiment malgré baloba keno listolo barakeno na bible les sungu ya munene na ya mukeza mais yeba ki o sali wana nzambo ayokelo mawate awtilo ba regard moma kasi ya osaranate donc abena na déconseiller bango batika est-ce que nyon surtout pe usine oui est-ce que nyon so basa la rabiso il faut kara bande ko na biso ba melango non bande ko pe ba melango ba tiko mela et le nyon c'est ça oh image to mona moi vraiment moi je sais pas ce qui moi sans vraiment moi si à solo ba benga moi si je ne comprends pas ce que ça abandonner ça la comédie ou soit vraiment réellement et à solo c'est déplorable même le femme valeur ya kibo moi c'est ça les sous moi si à potipe na kati ya bombe moi si pas meli bombe non ça passe non yango to mona ezango normal ko fi ya meli na masanga langwe na ye alangwe na ye ando sa pe buzo ba langwe na ye azana ya l'aise normalement eza na ko le beza problème ya bon na mais quand même qui côté gouvernement oui ba ça le penza moins fort papa Vanoka Songo coup de chapeau papa na musala osala oui akangi ba izine akangi na bato ba omela vraiment salim musala bien ba image en to zo mona oui a continuer vraiment ndengwana parce que génération ezo beba tozo beba tellement belé bango le ba kolekana mais génération 14 ans, 12 ans, 13 ans, il faut basala bien formé pour l'obito remplacer bango. Exactement, en fait. C'est ça. C'est pour ceux qui déjà ba tika bana ba beba déjà lobby ya Congo et que ça la compliqué pour y faire malamu. Vraiment ba kanga bango kande ba kanga bango. Bino pe ba frère bozo yemba bozo théâtre na banzimbo mais c'est comme si ça jamais zoko maté. Obiga biso théâtre biso comme il se doit. Mais diable pas sur kana ba stratégie à lolenge na lolenge. Zomo. Tolo baboye diable bimisi zo. Mais pour bino moko bolo baboye après na kuzu to moni bino susu. Basali bino ba set stop bolo baboye na ba plateau to yembi. To siso yemba après bino moko susu na ba coin to moni bino susu kuboye tala ya mwana bino moko pe sunde bo bebisa makamba. Mais ya on a otiko ça na lobi que non tout est ça ba manœuvre à satana.
ozomona diable alingaka te amona soki amoni keno étoile moko boye lobi ekozala brillant makasi epuis ayebi ke lobi bato ebele bakolanda étoile wana mpo bamemama epa nzambe aya oluka de toutes les façons pour ke anuire kaka étoile wana mpo bato banga babika na nsima wana banga baluka nzambe na facilité bakóma na baniveau wana te ozomona yango mona diable alukaka bastratégie na bastratégie et biso lokola bana nzambe tokolemba mpe kaka te tokocontinue toujours koteya bocontinue et puis bochanger mpe etamboleli na bino nasoloba ngo wana na répété esusu diable azomeka biso mpe tookende ka liboso na mosala nzambe parce que aomeka mpo azozwaka abino frère trésor tozwi nzambe malamu yango tozoyemba tozobina nzembo mosusu tozwango quand je crois par la grâce du Seigneur dans un mois wana eza titre nini eza zala na yesu featuring encore na nani na Mike Fleur Molumba tokoyoka ngo un tout petit peu kaka okay. Zanga nyonso kasi zala na yesu zanga tabanawa zala na yesu na nzoto tika bango baseka kasi osimba yesu nkoja kotikela na bana eza kombo yesu buko lubongo kopesa na famille eza kombo yesu zamba lola okoki otikela bana mapangu tata mosako tolango na nsima okoki otikela bana bambongo onkla famille akoki obotolango na nsima kasi soko otikeli mwana kombo ya yesu tata mosini na kosimba kombo ya yesu nokoni na kosimba kombo ya jésus zamba vi na ngai yango zamba nyonso zala na yesu zanga tabana zala na yeyoka kati na yesu bana baza kati na yesu mbongo ezali yesu apesaka libala yesu apesaka izaka oyebi zanga nyonso ezala na yesu. Bravo, tu as une belle voix. Vraiment, merci. Tu as une belle voix. Pour la commission, merci vraiment. Yo moko yembite yo ka ba featuring. Eza deux versions d'Zembo. Et dans deux versions, ça veut dire version liboso na yembanga moko du début jusqu'à la fin. Et deuxième version na yembanga na papa Mike Fleur Molumba. Tout me un peu ko kabo. Deux versions mais Nzembo moko. Ouais, Nzembo moko. Tu travailles aussi avec des paroliers? Non. Nous avons fait une chance de travailler avec des paroliers te yangai. Ti le lokanga moko. Boba Nzembo o traitarango ndenge ni. Na traitarango ka na Bible. Kayo moko. Je ne travaille pas avec des paroliers poignés. Et comme il y a na commune na niveau na te le parolier en fait. Pendant on a kangamité. Non, na commune on bloqué te. Bato ba travailler na ba parolier ba kangamara. Bon, balinga ba approfondir ba message na bango. Oui, mais c'est normal. Eza pe avis na bango. Or nga eza avis na ngate. Nga lokwa na zana na Yesu. Et puis tozana fresh na nzambe. On t'a polémique, bon on y surtout pe bazara na Yesu. Mais à niveau Yesu ko zo bête la c'était non, on ne comprend pas si ça veut dire quoi. Na bisa yanga na Yesu zana fresh. Et puis tout na zana père spirituel ni nani. Donc c'est compliqué pour nous en parler. À part église, frère frère de Josso Beta ailleurs. Oui, ailleurs. Genre concert, na pleinement boyobeti de au salon. Oui, premièrement nazalaka vraiment na Kinshasa te na yende koya na Kinshasa. C'est par grâce il y a père spirituel na ngai ndalo ngola na Kinshasa tindanga na Gabon lokola dirigeant numéro 1, il y a église na biso eza na Gabon. Donc chef. Voilà. Hey, président. C'est une chance pour moi. Tu gères aussi les gens. Oui, même à la direction générale Nabiso, Naza aussi dirigeant, troisième dirigeant. Calmement aussi. Très bien. Tu connais Jastro dans ton église? Oh là là, c'est mon frère. Ah, Pessa Imbote de mon frère. Vraiment, Yokani. Tu connais aussi Joyce dans ton église? Oh là là. Pessa Imbote de ma part, tu connais Nasuka. Tu as cité na yo message.
On doit polémique, yo, Non, alors, oui, ça va, moi, mi balem bote. D'accord, merci. Joyce. Ouais. Bah, pesi au mot, t'es dans la commis, c'est là. Ouais. D'accord. Na just, ouais, mon bemba. So, retourne, maman, miga, frère, toi, ça va, oui, ça va très bien. Te wana sko yanga, menga na comme ça, bote. Très bien, comment? Message Jean ya suka pour na émission à lelo et puis programme nini au papa trésor azana. Ouais, message nanga suka eza nazo la kisaba na nzambe nyonso to sika nzembo na biso oyo titre nango eza seko na ngwanda na yo esika eza na ba plateforme nyonso pi ya téléchargement. So ok na ba Deezer ezali ba Spotify ezali ok na YouTube obetika ka seko na ngwanda na yo frère trésor balanga na maison Robert à cœur. Okuta nzembo eza wana kende yoka nzembo kende télécharger nzembo kende somba nzembo na ba o baza na facilité ya ko somba. Et puis toza na mabongisi nazalaki na kusema wana otaka ko reporter via ba vague ya ba corona na 2020. Ouais. Nangolo nzambe je crois tozo tsango siko na showbiz. Tango ekoma badate ekoma près na ozonga ka akona ko pesa pena ba information directe. Merci beaucoup. Voilà. Quelques salutations à votre tout balandi. Merci beaucoup na papa nanga si de longo bisika zali na pesi bambote belé na pesi mbote na papa Robert à cœur na pesi mbote na papa nanga ya molimo le prophète de Dieu pour toutes les nations Nema Sikatenda Jacques mama Sarah Binamu na pesi mbote na mama Abotinga Mimi Eyenga na pesi mbote na Grâce ma grande sœur na pesi mbote na ma grande sœur Viviane baza tellement belle so na continuer Oh, les bangs est un problème. Yes, moi je vous remercie. Vraiment, je vous dis merci. En tout cas, c'était qu'hier, mais aujourd'hui tu m'as honoré, tu as honoré tes fans, mes fans également de venir. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis également merci, mesdames et messieurs, parce que vous étiez là très nombreux en train de suivre cette très belle émission d'aujourd'hui 28 août 2021. Votre émission Salut Week-end. Et je vous dis que je suis arrivée à la fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu chez vous sans toquer, sans pour autant donner l'invitation. Mais vous étiez là et puis vous m'avez beau suivi. Merci à Koupar Bola, moi, votre maman Jeanne, le natif de Makala, Ndeko Yanade Jebola. Merci également à mon réalisateur, l'homme de Mike Kamoka, qui était là avec nous. Coucou spécial aussi à Serge Kouelou, Motema et Maman Pauline, toute la famille Binano, je vous aime énormément. Ne zappez pas surtout, restons toujours là en train de suivre Canal King TV parce qu'on a toujours des meilleurs programmes. Bon, mais ça n'aura toujours na kobenga rangai, mère na bangonyo surtout. C'est moi.